Beauté, bonjour, bonsoir, réseau de on a Air Bozola Nabiso partout dans le monde, tous en Sengo. Yako présenté une émission Nabino Bolinga Kamingi, Kindo qui politique, tozo continue que c'est Nabino Musala auto analysaka. To argumentaka, kasi to commentaka, pe actualité politique au réseau Salama la République démocratique du Congo, ezali mboka na biso, mboka na yo. Pe ozala nanga partout dans le monde. Lelo nazanga mon côté, nazo partager plateau nangai. Et l'on a mon amboka porte-parole, il y a en vol, et Zabongo, M. Rodrigue Ramazani, il y a Zali Moko, il y a les Sanga et politique, il y a honorable Délice Sanga, et l'on a été Tokosola, Masolo, moi, Mingi, na Oetali Bongo, politique, yambo cannabis, actualité, toko discuter, et puis toko commenter, mais na souka na nyonso, topé sera toujours, o ezali bongo, makanis nabiso pour que écolo et kende liboso. Moko na lelo, tous en amont actualité politique, en ambo cannabiso, y a liboso ezali que Premier ministre Akutana Kina, président de la République, lobby jeudi 18 mars 2021, basola ki moi mingna o état formation au gouvernement, o ezo zela mati mukona lelo tozo zela un mois passé, tozo patienté makambo ezo salema na kati ya union sacrée pour que ba pesa biso gouvernement ya ba guerrier ndenge bongo bari bisaki biso. Et puis nzoto ya mona mboka honorable Thomas Henri Thomas Lokondo akufaki le 10 mars en Afrique d'ici des ongaki lobby eleki et puis ba hommage ko pesa melaye lelo et puis samedi et ensuite akukunda mamukolo dimanche na fief électoral na ekuna na mbandaka et lisusu 5 et pesi bongo feuille de route na bango pour na ba élection en 2023 mo makanisi toko lobela o ezali bongo actualité politique ya mukona lelo nazana Rodrigue Ramazani on pesi mona mboka mbote na yo mbote mama Naomi esengo akokutana nayo na adresse no asika pambatengai na yebakio epai mosusu mais esengo makasi e ali akokutana na ba congolais banso bakolanda biso na ngonga oyo surtout ba téléspectateurs fidèles au balanda kayo mais mingi na kopesa mpiko bokasi na ba biso militant baïka ben piko pambate kolo Congo et héritage à motote. Rodrigue Ramazani te rappelle que zamoko ya lisanga politique en vol o kamba makana mona mboka Délice Sanga bino poza na kati union sacrée kasi un mois yango uta bo pesa biso premier ministre Sama Lukonde ni nezo salema blocage eza nini pour que les lotos soit gouvernement te ba consultation sur consultation informateur après ça qui y a rapport mais ti les lots consultation zo salama na ba regroupement consultation salaire qui une semaine ba consultation de côté zo continuer président ya premier ministre donc maramongo est comme moi compliqué ni nezo salama finalement qu'est-ce qui se passe? Moni motuna no ezamalamu yambo na pesa ya no directement esengeli tozonga na contexte politique et sala qui était to comme na union sacrée et sengala qui commettre que ça la rupture na système oya kala o ezala ki kokumba mana ba autorité morale et comme kingonga oyo esengeli ko pesa ba député somi na bango pour que et permettre pour être et pesa bango ndingisa ko sala mosala pour l'intérêt ya peuple intérêt à école. Kasi o ezali pasi lelo au-delà na yango lelo biso en vol na confirmé o utikolo ba tozali membre ya union sacrée et na ko bakisa lisusu tozali ba membre na kati ya majorité tel que reconfiguré na mokolo ya lelo mais o ezali pasi ezali ba démon politique o kangaka Congo. Démon politique o kangaka Congo ya linini. Ezali likambo ya partage ya ba poste partage équitable à poste et aller tumba ba koko na biso babunda ndakisa balumumba bakasavu basala yango mobutu pe na ngonga ya yi isalamaka na ba CNS simana yango to komona pe Joseph Kabila yekutu mingi pe asala ki yango to mala ki batobele ba yaki likambo ya partage équitable ya ba poste ya bibonga bisika esengeli bato bavanda bakabola bibonga lelo lisusu na kati ya union sacrée même démon wana ezongeli biso na kati ya union sacrée donc ezali démon on ngala ko benga démon politique ya Congo pour partager ba poste mais pour na biso en vol et tout manabiso na union sacrée ezali penza ezalaki pona makambo ba poste te biso to ya union sacrée pona ba poste te biso to ko bunda na kati ya union sacrée ya yambo ezalaki pona likambo ya ba réforme donc bato ba retenir que en vol na kati ya union sacrée oyo ko simba o esimbi penda moboko ya likambo ememi biso na kati ya union sacrée ya li ba réforme esengeli ke memama ba réforme wana biso en vol to bandaki yango uta juillet 2019 na bureau politique na biso tozalaka na yo oyebi yango esika pi to proposaka ba réforme mo ebele réforme ya révision constitutionnelle réforme ya loi électorale pe réforme ya CENI to mona ki ke
mbilinga mbilingeleka ki mwa mingi na bureau ya kala nde en vol à bakisaki maele likolo o azaki nango to benga ki G13 to bengi 13 personnalités pour que to kota makambo réforme to komaki sika ya ba consensus et sika wapi to komaki, n'est-ce pas? Yango wana ezali kotinda biso na kati ya union sacrée pour que makambo ba réforme et salema biso tout mana biso ça ba réforme te mais regret na biso cependant regret tout mana biso ezali ya ba réforme la ngaki na loba et tout mana biso ezali ya ba poste te nde maloba na ngalo ba mwa libako ya monoko regret na biso en vol lelo ezali ya ko constater que oyo nyonso to décréa kilobi to ko zongisa ngo lelo bato ba komi ko tiana ba banderole pour za ministre bato ba komi ko ma lettre ya justement gestion d'ambition nyonso wana comment est-ce que le président de la République va s'en sortir na lobi boy maman ezali quand même décevant na mboka o ba problème ezali na niveau tozali population na biso ko kufa mikolo nyonso na beni na est ya Congo population na biso azangi mai azangi lotiliki bana na biso lelo ba kotanga kana ba condition ya malamu te pendant ce temps au lieu que biso ba acteur politique toluka solution na problème ya peuple toko bundabe poto occuper biponga et si ka biso en vol tozali ko boya toko lobaete likambo ndenge ko tambola esengeli temi tambola lolenge wana esengeli yambo politicien tala no problème à peuple oyebi ke lelo mama Naomi écart ekoti entre biso acteur politique na population ko croire les sous son action politique était pas battre population à comprendre na yeke biso bayi politique to yaka be ne tumba ya bibonga et non na ba tumba ya problème na soki tozala ki vraiment na souci ya population wana et sengela ki na lombango gouvernement ya Sama Lukonde ebima et tolongola na ba ego personnel ba souci na biso moko oyo ko bloquer lelo ezali ba égoïsme ya bato likamba ba liste monsieur koti te donc kondongwaneza union sacrée mais mama likambo soni biso en vol to komona yango soni bino déposer ba liste na bino te soit posandi na ba député te yango il faut que le babo se retirer calmement maman Naomi en vol lelo ko compter na rang na 6 élus. Tu as une affaire, il y a 6 élus et en vol les lois à Bundaka pour Nabibonga, tu as président national à parti nanga les cas qui n'a pas radio ya Congo. Alors qui ont clairement que bisoto Bunda pour na poste tête, tu là la raté na tongo toko la mukaka toza la kaka ministre. Au moins mabe amboko to kanisaka pour servir école, sengeli na yo za la kaka ministre. Mais ce soit comment on dirait mandat à député à Natinate. Mais batoba ko bosana poto luka solution à problème ozaki ya Congo ya blocage ozaki ya FCC cash poto luka solution nango et c'est là qui ko recourir na ba député ça veut dire que mon salaire à députation et elle a valeur mais malheureusement bomoni ba to ebele ba komi mikanda ba recourt pas président de la République il faut à la ka ministre to okipe ba to mususu atie kombo na ye komba mwasi na ye na kombo na ye moko le roi bango ba botama be ko sa ba ministre puis ça bongote toi na ba député mais le quoi les tumba na biso ezali poste te to lobi tout ça ba gendarme ya ba réforme le quoi la yambo na union sacrée zaki ba réforme oh bandi union sacrée za G13 ezali le roi mwinda o epela ki po pesa tata mokonzi makanisa ba ke ezali possible to koma na kosangisa ba politique au delà ya ba clivage na bango lokola biso to yaki mwinda biso to yebi mwinda to pelisa ki tina na yango yaki nini tina na yango yaki mwinda ngo paramezo ke na okufa po union sacrée après publication ya ministre après publication ya gouvernement ba se retrouver est-ce que ba tika na union sacrée hein? Bon maman Naomi wana ko memanga na réfléchir le quoi prophète ngala ali acteur politique na réfléchir ça kana ba fait soki ba kokatana soki union sacrée ko panzana na yebité mais ngala zo optimiste union sacrée zali moko abanzela pona koluka kofungola ba réforme ya mboka isalema na ndenge ya bien pour que isalema lisuté lolenge za ka ko salema kala pona intérêt ya Kabila ba réforme ya kala ezaki totia seuil pour que Kabila soit majorité tolongola tour moko pour être Kabila abima président va voter na majorité pour empêcher la coalition na deuxième tour ezaki ba réforme taillée sur mesure yango moni na kati ya G13 tout le baki ba réforme il faut la consensuelle batonyo so bandi ma ba réforme pour que la réforme taillée sur mesure te nde union sacrée ya moboko yango wana moboko union sacrée et ali ba réforme mais bato ba bungi bato ba kena nzela ya bibonga bato ba kena nzela ko luka bokonzi yangwana etumba union sacrée nde en vol tant que gendarme ya ba réforme
tolobi to betingonga to tikali lokola bon na biso tozali ba gendarme ba réforme il faut te rappeler bato que sengeli to memamboka na ba réforme pamba te maponami 2023 eza so mosikate tant to yebisaka bato na 2019 et sengeli to banda ba réforme électorale ba esaki biso c'était très tôt le lot ça en 2021 na komona ke mikole ko poussa et ko poussa na poketo ke na mapona soki to bongami le lote lobby eza na risque toki ozoloba mingi la réforme président il y a parlement lundi où eleki na ouverture il y a session en mars alobaki que session ezali beaucoup plus axée sur la réforme mais tout le monde qui peut envol libanda parlement ko sala ko dénoncer ko senga que basala l'examen il y a loi na a déposé sur révision et constitution différence ezali entre constitution révision et constitution na ba réforme oyo ozolobela. Oui, Envol étant que parti politique autonome, azana ba action oyo a initia na ndenge ya autonomie na ye pour na ndenge ya existence politique na ye. Tozali parti politique à part entière. Na bobimba na yango na linga la pona loba bongo, toali parti politique ya ndambote. Na ebuti koloba wake, autant mois de juillet 2019 atayo moko mama Naomi, population ekotala ngai, Envol a déposé pétition naie qui plus de 120 000 signatures à travers la République. Na Otouele basigna, na Maniema basigné, na Kisangani basigné, na Kasai Central basigné, na Chikapa basigné, na Kwango Kwelu basigné, Bakongo. Na ebisayo 120 000 signatures ya pétition pour la révision constitutionnelle. Mobeko amboka kutu esengi 100 000. Au septembre 2019 d'être déposé qui yango maintenant ko sorte mauvaise foi ya bureau mabunda ezwa yango et tiango na kata tiroir ba vandela mama Naomi ndeba militant na biso balobaki te loko la session en mars ko za la session ba réforme et sengeli to ya ko rappeler bato a bureau que proposition de loi portant révision constitutionnelle ya envol ezali wana o ezali déposé na ba député na biso toya ki wana pona ko rappeler bango bayeba ete pétition na biso ezali esengeli botala yango ezali moko ya banzela mais na kati ya pétition wana ya révision constitutionnelle to ko senga nini to ko senga ezali pona ko mema ko zongisa mboka na nzela retour bozongisi poto ko sa émission en lingala bozongisi ya nzela mi balé élection présidentielle cielo babara na le poto 2 tours pour le lot comme na tour moko. Président de la République, conflit à légitimité, problème à légitimité qu'on continue. Reconnaissance, il y a pouvoir dans un peuple. Tout le président a voté 18%. Le président de la République a 18%. Pas battre tout boya tour 2 tours. Il y a envoie la 5 tozongana 2 tours. Envoie la kosenga lisusu nini. Nakata révision constitutionnelle, rationalisation, il y a décentralisation. Décentralisation na biso lelo mame kenda tina niveau ba chefferie tolobi te na sima kokanisa tala 3 cycles électoraux eleki élection locale et sale makate pona nini mosolo eleki ebele ko organiser élection locale ba expert nyoso balobi on nde tolobi esengeli to rationaliser système ya décentralisation na biso kosuki sango na niveau ba ville chef-lieu de province pe ba commune eza na kati ba ville chef-lieu de province ensuite na niveau ya territoire to sukana no wana et qu'on permettre de diminuer quoi élection locale pas battre démocratie il faut à la petite base n'est-ce pas et qu'on permettre tous à la entité décentralisée au peu bazali na mon solo ya politique na bango wana ezali moko proposition mususu ezali ya double nationalité maman na mboko injustice sociale eleki double nationalité na ko sorte sur au côté na parlement au côté na armée au côté na gouvernement et ala bato bana ba dépasser pour payer bani bazé belé mais lokola bango bali na mpifo lokola bango bali na nguya mibali ya ngula basi ya nguya motako simba bango te mais mama Naomi yo katisa kaka zo passeport à Braza soko ya ba ko étranger. La nationalité congolaise est une et exclusive. Parce que yo ana mpifote, yo ana ngoyate. Et elle est en justice sociale. Bande kona biso bara poto wana bakenda poto. Yo kasi bakenda poto ba changer ba nationalité pour na sentiment. Menge ba changer ba nationalité pour na ko résoudre ba problème ba tiki na Congo.
diaspora oyo ya biso libanda bonne année nyonso rentrée scolaire nyonso batindaka mosolo mikolo nyonso bakofutela baboti na bango mapango wao basala yango peut-être mpona baintérêt ya mabota na bango, n'est-ce pas? Yango biso tolobi te il faut kozongisa justice sociale wana na mboko toza premier ministre azana ba passeport mibale yebana na suka batrichele ye to yeba yango nane tombolaka mongongo yango biso tolobi na envol tobi il faut ko rétablir équilibre parce que nous on est kotika na kati ba réforme na kati ba réforme oyo na zoloba na kati révision constitutionnelle et ça une affaire il y a plus de 41 dispositions à revoir, n'est-ce pas? Mais au pende ya moboko eza on a la kisio wana et puis ya mibale ezali ete ba député bato bakozala ba candidat batika komemaka bato alibota na bango comme ba suppléant tala lelo parlement etondi bato libota moko okena parlement kuti mwana ya ministre Kingani olongo wana okena sénat okuti ye kaka libota na ye okuti ye lisusu nani mwasi na ye na kati ya sénat assemblée provinciale okuti lisusu mwana na ye yango république yango tout ça yango pona mabota ya quelques personnes donc mbongo ya mboka lelo yaka moi mabota 50 bakolia yango et anormal te eza normal ata mokete yango biso to monike ba militant na biso ba yaki ebele liboso assemblée nationale na kimia okai motakofi okai batumbe pine biso to a parti to ali civilisé kasi pona nini ko tika to ba eli de peuple o bazana compte na bino ba revendiquer pona nini ko memaka ba militant parce que to memi ba militant parce que ba militant wana ba pétitionnaire pétition na bango nde ba signaki bango ba député ba représentant mais o mona ki wana ba yaki ebele ba yaki kutomokie ba ko roya so ebele o mona ki wana ezali bango nde basignaki mokanda wana bango nde bandimi révision constitutionnelle wana yango monaki bango baye ko rappeler na bureau que calendrier ya session extraordinaire oyo ekobima oyo ya mois de mars oyo ekobima wa bo prendre en compte finalement proposition ya révision constitutionnelle ya en vol. Mon amboka Rodrigue Ramazani n'a rappelé que Tozanayo, aux porte-parole, il y a parti politique en vol, les candidats à l'élection. Bande quoi 5 ans, mais c'est sur faille d'abord de route électorale pour la 2023, bien y a un agenda 2023. Les Cambo et l'élection Dungu, est-ce que ça a opporté un colobé l'élection à Tango Tozani? Maman Naomi, au moins na mboka na biso to banza on dirait ngonga ezo dépendre na biso tango. Tango za ya biso te toza ba mettre ya tante tokoki kotika nyonso te ya koloba kaka eza nanu ngonga te ngonga ezaka et il y a de questions maintenant en 2021 on a l'hôpital 2 ans dans le na so ka batebele ba kolobelo kwa na il faut to distinguer gestion quotidienne ya l'état eza na charge ya gouvernement il faut gérer la question quotidienne à l'état population za lotiliki que la sitambola malamu ba travailleurs ba futama pamba te yango na mission na ye mais ali pe na partie mususu ko toucher société de manière globale yango bisonga na lobaka moni na société tokoki kozana na ba question o ezo ko kabola biso eza possible mais il faut toza la peine na ba question o ko sangisa biso des élections ndakisa ba question ya maponami ezo qui peut couleur te pamba te na mboko lokola ya biso soko tali malamu ba crise et aka mingi avant ba élection to après maponami alors lokola ba crise ya maponami c'est so ezali mituna o esingili to mituna avant yango moni envoie la banda ka réflexion na 2019 au moni makamusu so to raisonner yango avant to solliciter un problème on a surtout to landa pendant nzela en vol pesa qui na 2019 lelo na 2021 ba réforme nyo seninga ke si la to kozela be maponami mais malheureusement le kola to nga osama comme nyo sona nzombo le soir nde okomona ba mbilinga ekobi mebele c'est quoi ça na kati ya devoir na ye étant que organe ya monene na kati ya mboka na biso ya société civile ako beta bengonga a rappeler au moment où azaka obetela kabila ezaka na ngonga na RNN susu
chaque et ce qui 21h ba ko beta ngonga eza ndenge moko lelo sen quoi ko beta ngonga pour rappeler biso ba yi politique ba yi union sacrée que tango ezokende esengeli bo fungola processus ce qui te fungoli processus électoral et banda ekobanda na ba réforme yango ezali quand même important na fungola parenthèse muke pona bi makambo ba réforme na makambo wana tonanda ki pe discours ya président ya Assemblée nationale et si ka pingana ko partager avis na yete alobi to ko sala ba réforme ya seni si manango asengi suna seni ba ko tika mokanda ya ba kombo ya ba représenter ya seni et simbate et ça est makandengi wana te et sengeli ya moto banda na ba réforme ce qui to sili réforme ya seni ndenge réforme wana ko salema ne ba animateur a seni ba monani n'est-ce pas wana ezali ba question to ko discuter na kati ya union sacrée kasi atalisaki que moi retard ezopesa na kati ya maponami yango na ba na lobi to pesa ndakisa soki toke na ndenge tata mokonzi ya Assemblée nationale papa Mbosso Kodia mpwanga koloba et ko sani bon lelo seni ezali na 13 membres soki réforme le bisu 13 membres ezali 12 membres ezali sous 13 ezali 9 membres si quoi to ça ko bon pamba te si batine bako babandeli sous processus te to inverser misala te et sengel to bandana ba réforme to si d'ici ba réforme nde to ko mona ba membre ya seni bako ponama et sengeli tel lelo to me mamboka na mbilinga to me mamboka na désordre et ko sala penza malamu te pamba te peuple akotala biso apesi espoir na kati ya union sacrée oyo nazali union sacrée nazali membre ya majorité na koboya yango te mais tozali na devoir lelo ya kopesa peuple na biso espoir et na kolakisa déjà nzela ya désordre pamba te oyo esalemaki déjà na ndeko malonda ezalaki déjà bande makambo lolenge wana alors ngala kobeta c'était na tata mokonzi ya Assemblée nationale les sages Mbosso a mais pensa biso na nzela wana te et c'est qui va réformer salema il y a parce que loi il y a celle ni ezali déjà ezala déjà na kati Assemblée nationale uta 2019 mais kaka bureau uti ko bima bato monter mali kundu motema mabe ba zongo ba vandela ba bimisa loi lutundu la o ya CUNI ba discuter yango pour que intérimaire nango esalema mbangu et puis processus efungwama na désignation ya ba membre ya CUNI lelo tozolobela ngo mwa mingi élection kasi tobosana te que mwa makambo mingi ekomi pendant mandat ya président de la République entre autres Covid-19 ba kokabona ba querelle politicienne ce que lelo élection esalamité na 2023 yo za mutami beko constitution prévoir ni élection esalamité na 2020 pour ani koza prophète des malheurs ngai na continuer ko croire na détermination tata mokonzi mboka nalandi plus d'une fois au-delà ya o batba ko spéculer ba fanatique mais nalandi yemoko le chef de l'État garant de bon fonctionnement des institutions président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nalandi mbale belé surtout ekutaki nga motema mingi discours na e o ya 6 minutes o alobaki charge ba pesi l'équipe monene notamment organisation et élection dans les délais maman yemoko tata mokonzi alobi yango yo lingala lo ba élection ko salema na les délais te tata mokonzi ekolo ali na posta ko sa élection dans le délai ngala ko kene à côté te na réfléchir gauche à droite tata mokonzi ekolo yemoko à travers porte-parole na ye a confirmer ki yango alobi ete ngai porte-parole na yebisi bino ke élection ko salema dans les délais siko to ko discuter makambo nini o ezali prioritaire ezali te ko lobo élection salema libanda ba délai na ndimite bato bakufi na mboko tata mokonzi ekolo président à l'IDPS pona etumba wana yo kanisi ke ya kozonga simasa élection dans les délais te ngana ko peso confiance te bino boko luka bino mama na omi mamituna boko luka bo pesa tata mokonzi makanisi mabe tata mokonzi ama makanisi wana te akosala ba élection na dans ba élection wana et que ça les dans le délai maintenant la responsabilité c'est député pe ba ça la réforme wana nalomba pour que masolo ma pona metambola dans 2023 je reste convaincu et très optimiste que conformément à maloba ya tata mokonzi école que ba élection ça les dans le délai tant ozolo bali kamba délai pour na ça ba réforme au bin ozolo bele ko ça la combien de temps en tout cas ba réforme wana soki babandi yango lelo tito comme la session en septembre ba ko silisa yango et relié à tenter te koliang ngonga te
ezali babandi ba réforme en mars, na session en mars, ti session en septembre. Pas si ba réforme nyos. En tout cas, je suis convaincu que Mosala on a posé les mana délai on appelle un parti, c'est possible. Oza mwana mboka Congo, ozoyoka makambo ezoloba malikamba etali recensement to esala raté na tango Kabila lelo batelemisi susu problématique à recensement. Yozo kansani na likambo. Tout spéculer, tout ça la polémique, recensement c'est important dans Boka. Et c'est important pour Nanini. Et c'est important parce que il faut finalement toyeba exactement ba Congolais to aliboni, ba étranger na sol na biso ba aliboni, ba na ba aliboni, recensement et ko permettre que ba action à politique publique et ça l'a bien ciblé et ça l'a bien orienté. Ça c'est une question il y a même pas débat. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on lie recensement na processus électoral te ezapenda oyo na oyo ekokanite kasi kokele mapona mindenge ni so boyebi nombre bozate liboso tokenda mapona mindenge nini moto na pe question pe to banda 2006 kino ndenge tata mokonzi ekola azali président de la république nanu to sala recensement te sima basali mapona donc recensement ezali processus administratif na bamboka musuku d'ailleurs c'est normal il y a un processus administratif et sengeli et salema pour et permettre gouvernance et salamalamu mais de l'autre côté pour na mapona mito na posa recensement te na posa enrôlement et salema ka bato bako kene mapona donc lié question ya recensement na maponami ezali lokola bato bako salango bazali lokola bato yo bako linga kolatisa tata mokonzi ekolo sapato ya Kabila bilamba ya Kabila. Or tata mokonzi ekola li tshisekediste. Donc bo sangisa yete bo latise bilamba ya Kabila te. Olandi discours wana et alaki discours ya bato Kabila. Alors bato yo bazali na koyoka bango mingi bakoloba makamwa ya ba tshisekediste. Alors lokola bango balingi bakoloba yango bakeba bakoluka koletsa tata mokonzi ekolo elamba Kabila. Et puis to yebi ancien président Joseph Kabila lolenge nini population elinga ki soutena bato naye. Olandi yango wana na ko conseiller bango balatisa tata mokonzi ekolo sapato ya ancien président de la République était Joseph Kabila. Pamba te ali discours bato ba sanzaki et ali discours bato ba kufelaki tobo sanate que bato bakufaka na mboka likolo ko conditionner élection na recensement bato ba wa makile tanga to respecter ba mémoire to respecter ba mémoire ya bato nyonso bakenda alors ezali likambo même pas ya kokanisa mais il faut kolobake recensement il faut ça les mana cadre administratif mais ekoki ko impacter processus électoral kindoki politique comme komana suka soki ezana liloba moko ko ekoloba na gouvernement ya union sacrée o elingi kobima ekozani nako senga na gouvernement ya union sacrée kobima bazwa ndenge biso to barana sesangisme parce que ngana sesangiste bazwa action politique bazwa bazwa intérêt général batiango na kati action politique. Tant que la population a sentir intérêt na été na kati action politique, a continuer que se désengager et car continuer que se créer entre la politique na peuple. Pourtant, politique tout ça la rango pour na peuple, ya mi balé, babeta 7 na réduction, ya 30 de vie, ya l'état. Tobandi koloba makambo utakala mama Naomi na mungu komi ko kauka biso que sengeli ko réduire 30 vie à l'état, pambate l'état ko coûter talo na république. L'état yemoko na moi budget moketo zwaka azara na 80% angola kango na rémunération ya personnel na fonctionnement ya institution na tala niveau population na mobola ya misato et sengeli na gouvernement Samalukonde ba veiller na respect à allocation à crédit budgétaire na chaque ministère et si ka ba pesa ka ba crédit pas baté ba ministère monsieur fonctionnera te maman bi pona nini ba pesier crédit budgétaire ba pesier mon solo ba bina budget yo na mon solo na pesa ndakisa ata 1 million za mon solo na osa mon sala mais yet olia sa abanda mon sala sutuka bo mon solo ba pesa ke pona mon sala institution mususu ngoli yango ya tikali na zéro ndakisa primature primature azue ba crédit budgétaire na Angola tchora na misala mususu ya tikali zéro akoma vanda ka na bureau signera mikanda moyen poser ba action ya solo pona épanouissement ya mboka réalité na likambo ba dépassement pe
yango tokobeta lisolo ya réduction à 30 vies à l'état et sengeli ko réduire 30 vies à l'état au moins maman lelo soki to arriver ko réduire 30 vies à l'état et ko permettre to renverser l'état aura 80 bon l'état aura sous 80 l'état comme ko ata 30 70 etikali to ko tshona ba secteur aux ezali producteurs il y a richesse et ko permettre à l'état soutenir ma politique nae ambitieuse ngai dakisana za contre politique qui est gratuité d'enseignement mais na lobby que za luxe pour na école locale ya biso ezali luxe parce que tous un budget ko supporter politique publique wana te ko sala yango ko mona to ko tepa il faut to ko ta nyongo na banque mondiale ba nyongo to ko ta kalelo ba to ko futa ngo génération future biso dakisa to nyongo lelo ya ba milliards tant biso to ko kende ba na ba ko futa ba no ya biso ba koko ya biso ba continuer ko futa ba nyongo or ce qui biso morto na mosolo na biso to créer richesse toi tiens mon solo si quelque ko tourner na investissement to investir mon solo l'État kozwa mosolo mingi alors que financer gratuité d'enseignement yé moko sanka kota banyongo yango biso to kobeta pe 7 au-delà ya makambo révision constitutionnelle to kobeta 7p na réduction ya 30 vie à l'État pour ko améliorer vie quotidienne ya population na biso mais 7 ya makasi na kobeta pour na calendrier ya session il y a session ordinaire au mois de mars au ekobima kala mingi te et sengeli na bureau ba prendre en compte proposition et révision constitutionnelle ya en vol nzela ya mboka ezali wana pour que mboka mona pole pamba te biso tolobaka kama loba na biso nganga lobi bakozonga supu bapesa biso raison ndenge bakopesa biso raison lelo na makambo nyonso tolobaki lobi ce qu'il faut président de la République asimba secteur moko to mibale pour réussir quinquennat na ye aux arts secteur ni oh mama na omiobi ki Congo ba priorité za na ba secteur nyonso et sengeli na bango na mbango na ko sengeli na bango évidemment ba tcha en place politique publique tata mokonzi ekolo te parce que nous réduisons nous son tata mokonzi ekolo action mboka etambola ka programme ya gouvernement sen makelongo na tata mokonzi ekolo mais bato bakokumbela yango ya li gouvernement donc responsabilité ko ya motuna ko tunanga ezali ya gouvernement na tata mokonzi ekolo bien ka ali chef exécutif donc gouvernement sengeli na ye acha accent mingi na réduction nanu ya 30 via l'état parce que yango de parce que kokumba mboka ya mosolo ce qui oso produire 3,5 milliards ndengeza cannabis et que 80% on est ko kende déjà na ba dépense na yo moko l'état mais redévelopper ndengeni te pour que makambo simba na lombangu ba toucher na no secteur wana ba simba na no makambo mosolo mboka ba kitisa train de vie ya l'état ce qui va kitisi yango ne ko permettre ba ba mosolo mingi pour que ba investir en ba bisika mususu et que makambo tambola mais surtout ce qui va sur mosolo wana ne ko permettre ba tala makambo agriculture batala makambo ya infrastructure olandi batala makambo ya investissement ba problème ezali ebele soko besoin secteur moko na ko sorte ko za pasi na Congo nyonso za priorité mais secteur clé des ATO ko fungula ba certains mususu secteur clé lelo batunyo so bazali ko convergence là moko zali agriculture il faudrait finalement revanche il y a sol sur le sous-sol et il y a pambate et ça secteur auto négligeable bato ba négliger yango na ndenge ko sakana te secteur clé na uti ko lobango ezali secteur ya agriculture lelo économie na biso evandi kaka na sous-sol or tozali na potentialité na niveau ya sol na biso ya ko rival ya ko permettre mboka zo kutu mosolo mingi koleka na musala ya bilanga donc musala ya agriculture ya on a bi CTB tamasika wana revanche neke tata mokonzi alingaki ya sol sur le sous-sol et puis ba axe aller belé comme ba axe ya ko sala infrastructure nzela ainsi de suite mais pour la priorité et vandi pendant na kati ya secteur ya agriculture kindoki politique na bisha moko na lele esili tokosenga na invité aloba liloba moko ya suka par rapport à émission de l'eau ce que ozana liloba ko yibisa population et kozala penzani liloba nanga suka mama Naomi na kanisa tokozwa susunga kutana ezali ya koloba ete population na biso azala na kondima ke makambo ko tambola avenir ya mboka ya solo lelo et que se dessiner dans nous te bato nyonso toko espérer que arriver à gouvernement union sacrée et comme moi changement na makambo mo ebele toujours espérer population na biso azalaka ka vigilant à continuer ko exiger mingi na ba dirigeant à exiger mingi na ba politique
atika kozala applaudisseur. Kozela changement na gouvernement au bazo elaboué. Ça reste à voir. Émission ici. Il y a solo les alliés regrets, les alliés regrets que ça les malelo, bat pas ko ela kabibonga. On a aussi population à la vigilant, à la exigeant, atika kozala applaudisseur. Merci na invité nanga Rodrigue Ramazani o andima qui co-partager nanga plateau mukona lelo ya Kindoki politique. Merci na bino pe bozala qui toujours branché pour na kolanda biso partout dans le monde, beaucoup na biso na numéro eza affiché juste na bas écran na yo et merci l'équipe technique eza qui nanga mukona lelo to kutani lobby toujours pour na ko servir bino pe ko analyser actualité politique et longo. Na lo bara toujours qui mien mabote na bino.